Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masiya, ezayanga bino lisusu se Rebeka, na pusani lisusu liboso na bino pona ko solola na bino, bana na nzambe, tangu si ekoki, toza na ta mingi te, tolamusa conscience na biso, yango moni se Rebeka, ye lisusu liboso na bino, ya bililingi na bino, elobaka mwa na nzambe, pona ko solola na bino, makambo eza très délicat, très profond, que ceux qui besoin kango à légère, botika ko zongo à légère vraiment, bo réfléchir vraiment na kati ya makambo oyo boza koyoka. Eza bien kolanda témoignage, eza bien koyoka oyo komeli moninga même mokolo kokomela yo, o kosala ndenge nini, est-ce que kozalela yo même cas, est-ce que ko trouver grâce wana, est-ce que ko trouver ngolu wana, nini mama Rebeka linga solola na bino bana nzambe vraiment, naza na posa molimo mo centre asunga bino, naza na posa molimo mo centre aide bino, boy bana ko sosola vraiment bien cette émission vraiment eye pona ko pambola bino et pona ko sunga bino to lamusa mémoire na biso to se réfléchir malamu na choix o biso to sali ya kondimela Yesu Kristo comme mokonzi pe mobikisi ya bomoi na biso Bible lobi lokola mokonzi pe mobikisi. Est-ce que mokolo wana yo lokolo ndimele mokonzi pe mobikisi, est-ce que yo kobika to bolamu nzamba salaki yo grâce ngolo akordaki yo batani yo son nzamba pesaki yo opportunité na sena moi awa pona yo olekisi yango kaka pamba. Alors koyoka te po yoka fo yoka pe ovanda pe no mitala mituna malamu ya solo bana basi o bazolo ba makambu ya solo to bazali kokosa ya solo ezalaka vraiment to ezali pende ya solo te. Alors lelo mama Rebeka pusani na ebisa bino yango na kimia nyonso me avana kota ni mission nanga na sengi pe bino bana na nzambe to pusa na liboso ya molimo mo centre lisungi ezanga jamais na détresse yende aide biso pona tokota na émission na biso to bondeli totika moma oyo na maboko na nzambe. Yawe nzambe ya Israel mokonza milimo nyonso na pamboli yo na nopoza nzambe nguya. Nga na mona kanguya na yo na vi na nga po osali ngai ngulu o rendre nga capable. Na niveau na nga nazaki nango na ndo mona te na obanda wapi Seigneur kosalela yo. Na ndo mona na obanda wapi kote ya yo kolo. Na ebi kotanga te, na ebi koloba te, na kobanda wapi me. Oza nzambe oloba na Moïse naza na yo. Kobangelo kote nazana yo lelo na moni na bomo nango salinga vraiment grâce au rendre nga capable ya kotanga quand même bana na nzambe bayoka au rendre nga capable ya kote maliboso a peuple na yo pesi nga courage wana ya koloba liboso libota na yo na pesi yo merci pote ozali nzambe nguya na zongisi lokumu vraiment epai na yo pote oza malamu mingi papa na osali na vinanga kolo salango lisusu na bana na yo bolamu wana eza na bato ebele pe azomona ke kolo ye babundisaki na niveau mayele na ye kolo bakombataki vi na ye mais lelo aza na makambo ebele akononse na peuple na yo aza na makambo ebele akokoloba mais azomona ke naza incapable tala baninga nanga basi nde bazosala mosala nzambe quand même batanga quand même bayeba otanga bible nga na obanda wapi na kosuka wapi français na yebi te lingala ngo mpe na yebi te na kosuka wapi mais kolo rendre bango capable ndenge orendre nga capable. Losambo na nga kolo na midi ya lelo nasengi présence na yo ozala na biso nasengi yo kolo Yesu Masiya otia maloba na monoko na nga oyo kolongisa libota na yo kolo na niveau ya bapense na bango papa bazwa mayele ya korefléchir malamu na sujet oyo molimo mo centre bayokanga mpe na lito ya lola sunga bango salisa bango bolamu na yo etalisama na bavi na bango pesa bango mpe makasi kolo Yesu Masiya ya kotelema mpe koluka o na kati na profondeur pambola papa baoyo bakoyoka yo pambola baoyo bakopartage pambola baoyo bakomikitisa mitema na bango liboso no mpo batrouve lisusu grâce mpe ngolu bolamu na yo na bavi na bango ozali nzambe nguya na pamboli libota na yo kolo Yesu Masiya na bondeli bongo bombanga na makila na yo bomba pe video ozwa contrôle nyonso papa landela suite ya video oyo landela video na vieille abana na yo pe na ndako abana na yo esala quelque chose na bomoi na bango bakangwama vraiment na video oyo conscience na bango so ezaki ya kolala elamuka vraiment na nsima ya video oyo na kombo na Yesu Masiya amen. Nayebi ke bolobi amen elongo na sœur Rebeka, amen na maman Rebeka, amen parce que je suis maman, naza une femme, je suis maman de beaucoup d'enfants. Na pamboli bino na kombo na Yesu Masiya. Nzamba motema malamu asali biso grâce pamba te na partager ne bino du solo oyo. Vraiment ya solo
nalandaka pe batémoignage ya bandeko na nga mosusu, nalandaka pe batémoignage ya baninga mosusu, parce que kolo aloba na nga talaka pe baninga nde baosala mosala mpo oyebana kozwa mayele mosusu. Nzambe akopesa yo mayele mosusu mpe ye moko mpe akotinda yo olanda motu wana ndenge Joshua azalaki pe na Moïse, azomona pe Moïse ndenge aza kosala, Moïse ndenge aza kotravaye, Moïse pene makambo mosusu ata kolo abakisaki ye, mamonaki pe Moïse koma azalaki pe kotravaye. Peuple de Sion bolimbisi libota na nkolo Yesu Masiya tozongi na kati ya émission na biso vraiment bopesanga matoi bopesa pe Nzambe na bino matoi alinga lobela bino na nzela ya Sœur Rebecca vraiment Nzambe alinga lobela bino na nzela na ngai ndenge na uti koyebisa bino expérience ya bato mosusu pe kolisa bato mosusu yo kozala oyo kasoni mais Nzambe atia yo grâce ilanda Sœur Rebecca ozomona nde nayebi kotanga te ozomona nde nazobunda na kotanga ti omona lobi na komi kotanga bien olobi Mama Rebecca pa bandaka boy bonga nazozela nini omoni Nzamba tinda otalanga pamba te ya quelque chose opo kokozwa ekosunga pe musala na yo ndenge pe biso totala baninga mususu ba o baza ya dans le Seigneur okolo pa bimisa liboso na biso po to tirer leçon po bango pe bamoni o bango bamoni na o nga na mona o muninga moni to yango wana nde tokoko sangisa pona kolendisa baninga basusu nandimaka grâce Nzamba sala na baninga Nzamba Israël apambola baona musala bazosala kitoko. En plus makambu o eza ya molimo po sosolango fu molimo mosanto asunga yo. Eloko nga na memela kibino kolala kolamuka eza habitude tende konanga mwasi. Soki tozongi bien na témoignage ya Sœur Rebecca bo mona keton na betela bino nde na kufaka na lamukaka. Liwa nanga presque ezalaki kaka ndenge moko na ya mama na ngai. Est-ce que ezalaki Nzambe apermetaki na mona makambo wana po ezalanga kaka na loba lelo oyo kezali grâce? Non, ce n'est pas grâce, c'est un enseignement. Ko jouer te na grâce ngolo asali yo na mokili kozala na pema. Ko sakana te na ngolo o Nzamba asali yo zala a bonne santé. Ko sakana na grâce wana te. Ko sakana pe na beauté Nzamba pesa yo te. Osalela on n'importe quoi. To kolisaki mayele mingi ya bomoto. Et memeli biso litumba moko te. Alors c'est le moment to lancer na connaissance ya Nzambe ezali mobeko na Biblia. Po to yeba to zo marche o lo lenge nini Nzamba lingi to tambola bandeko na ngai. To sambela malamu. To luka elongi na Nzambe bandeko na ngai. Bomo oyo tozo vivre oyo ekoleka. Vi oyo ekoleka na tangela kibino jeunesse. Na tangeli bino Jean 17 na yebisa kibino na koexpliquer bino mabomba mebeleza na Jean 17. Nzamba zolo bazongisela nga na lokumo nazaki na liboso avant mokili salama. To vandi bo Nzamba zolo banake bongisela bino esika na ndako tata na bisika biza mingi. Mais nake ko bongisela bino esika na ko izonga pona kozwa bino. To ketanga kuna na Jean Apocalypse 22 bozo mona Nzamba zoloba na mboka na ya te eloko lisuma moko ezate na mboka na ye. Nzamba zo promettre biso mokili ya sika monde donc vie mosusu après la mort. C'est réalité bandeko na ngai. Mokili o ezana ba mokili na bo mokili oyo kenda te. Yo so mona ka mokili nde suka fin. Olingaka ko bonga mate pona mokili mosusu mais même il faut se préparer. Même vie éternelle, faut se préparer na mokili ya sika ndeko nanga. Même pona liwa na yo faut se préparer. Pona nini? Kolinga te kufa lobi bazwa esprit na yo bakoma ko utiliser yango bakoma ko opérer na kati na yango. Alors faut mi bonde la malamu po lobi tongo yo kokufa Nzambe nazwa corps na yo ndenga zwa corps ya Moïse. Peuple de Dieu na bande ko ebisa bino bolimbisi lisusu bolemba te Sœur Rebecca na beteli bino lisolo kolanda Sœur Rebecca te 14 ba Sœur Rebecca za mama. Na yebi ke bokomela nga boloba bolinga kanga ka boy parce que funa sa musala Nzambe. So na tali kande na banda olobake na okokate bana bandeko na yo osala pete nga pe na yo ozanga lifuti mukola suka parce que Nzamba binga na musala na ye. Eloko nga pe na ngai na yebisa bino même il y a faut se préparer yango. Ozomona parce que soko préparer tes apasi.
ngai na betela bino témoignage na ngandi na kufa na lamuka mais avant to kota yango tozonga mwa mukesima ukolo mama na nga akufaka se préparaka te tovandaka biso mbali boye na ndako mama na mwana na salon na ye po ye azalaki na ndako ne atongaki na lupango na bango mama na nga alie asilisi tolie ensemble ayebisi nga boye tolala kasi lelo lala na ndako na nga ngabi te na olala na nga te nalala na nga te nakelala na nga na ndako na biso ya monene kwa na olala na nga te donc tolie mais tovandi tosolo na biso ka masolo eza normal ya mama na mwana parce que tozalaki olie ensemble nde mama na nga akoti na chambre na ye alali ntongo etani na bimi koko na biso nde alotaki ndoto mama azosenga ye mai na betela bino na témoignage ntongo mama abimaki mpa na ye kopesa ye mai mwana nga osenganga mai boye ndenge nini yo ebiba mikolo bayeba makambo ake kuna kepesa ye mai akuti alamuki te aza ya kokufa nde mokolo wana mpe nalali mpena na tone nazotuna mpena okufi mpenza donc ozonga su te tokosolola su te tokomona te asukaka ezalaki oyo ezalaki mpasi mpe mao me nazalaki na émotion na comprendre te nazalaki kolela te maa miso ata moko te bandeko nange ezalaki kotanga me nazalaki na mpasi na shok nazalaki kutu kosakana na mabele nazokoma na mabele donc lokola motu moko mayele ebungi mais ase prépara te akei mais bamikolo bamonaka makambo na oyebisa bino makambo oyo eza trop spirituel pour comprendre makambo spirituel faut ape femme spirituelle mais mama na biso na ndako nde wana azalaka na place okende te parce que babomaki avant mokolo na yo ekomaki te kolinga te na vi baboma yo alors fo bondela nzambe ya Israel mokolo pema asimba pema na yo David alobi bomoi na ye asimbisaki wana na nzambe yango wana alalaki suko banga eloko te tanga na nani oyo na Psaume 23 yango azali kobanga suelo te parce que nzambe asimbaki déjà pema mokolo pema asimbaki pema na ye à part yango bakoko oyo bazalaki ndeti mama papa moko azali koteka mapa wana papa wana azalaki na misala nini misala malamu te mais bato baza misala malamu te baza bato esprit bato molimo donc ye mpe mama na nga akomi molimo me ye nde azalaki komona mama na nga ndenge azoleka ye wana asoya kovanda na ndako na ye mpo nani aza na esika akokende te siko mokolo mosusu azobima esprit ayebisi papa wana na molimo parce que bato bakotaka bacontact na bato wana ntango toyebisaka bino biso tokokota contact na bamort te donc bango nde basololaka na bato bakufa me biso toza sanse te ya kosolola biso tobelelaka nzambe na Jérémie 33:3 ye nde akoyebisa biso makambo ndenge alobi na proverbe alobi na biso na makomi na alobi bato babetaka zege mpona koyeba makambo me ezali nzambe nde apesaka eyano na Jérémie 33:3 aussi alobi na biso boinvoke nga na kopesa bino na kolakisa bino makambo ebombama na oyo bino boyebi te yango wana omonaka les raisons ke mwana na nzambe akoki te koluka voi mosusu ayeba makambo ebombama oyo ayeba te to histoire moko boye ayeba te te parce que nzambe na biso aza censé akorevele biso makambo oyo na biso toyebi te boyebi ke na vie ya Daniel nzambe azorevele ndoto roi aloti bapesi explication nango pendant ke roi akuta azotuna bamange bato bamonaka makambo bato basololaka makambo ye bango wana banganga kisi na ye kutu na bosani banganga kisi na ye balobi na ye ata banzambe minzoto asoto pengi baroi eza bongo te eza ka yo ndo pesa biso ndoto biso topesa yo eyano soki na comme eza écriture na bendi yango kaka bongo na ntango mwa bajour ebele yo mpe bongisi ya se Rebeka na bisaka bino mais boyebi ke bazalaki na réponse opesa Daniel te roi te kaka nzambe ya Daniel nzambe na nga oyo aloba na Jérémie 33:3 tobelela ye ya kolakisa biso makambo oyo biso toyebi te nde omoni ke nzambe arevelaki yango na Daniel lokwa toa na nzambe ya révélation toa na besoin te toluka d'autres révélations mais bato ya mabe nabeteli binongo mpo bocomprendre bato ya mabe bayebaka makambo mosusu na bavoi mabe yango lekondanaka bango ndenge Sauli asalaka alors mama na biso sikoyo bango mbali bazosolola take na esprit mama na biso alobi bakombolaka ndako na nga babongisaka ndako na nga bapangisaka ndako na nga parceke nayaka kovanda wana nga naza nanga esika kokende te omoni ame na ye saini etelengani ayibaki nzambe te ame etelengani akomi kokende kozonga bato bakomi komona ye omoni
Poani ayebaki nzambe te. Ça veut dire na vie mwana nzambe, faut se préparer pour âme na yo telingana te. Okomoke luka batu te oko passer message. Oh papa yebisa na famille nanga na kufa te. Oh yebisa na libota nanga. Okoma biloba loba na molimo. Okomoke luka batu oko passer message. Ozanga mwa ko communiquer na liboto yo lingaki. Alors c'est le moment to luka nzambe ya bosanto. Po yende tonga abomi Moïse azwi na nzoto ya Moïse ake nango. Nzambe moko akunda Moïse abomi akundi ye. Osomona nzoto ya Moïse yebi place bakunda yango. Nzambe mutu akobatela. Soki nzambe abatela to akobatela na pa na pamba. Alors pour na ngai na koloba te ke ton akufaki eza grâce. C'est un enseignement. Échanger conduite nanga. Oui, kolala kolamuka eza bitidité, kokufa kozonga na bomo. C'est une aussi grâce. Oyo ke nzambe accordé yo na mokili. Oyo c'est une encore grâce. Mais tout souka nango na niveau à grâce te parce que c'est un enseignement pour les autres. Donc ngape na ibate na okufa na kolamuka. Ngape na tambola ekande na tambola na baloyenge na ngai. Bandeko na ngai na kati ya ekobo. Mais nzamba yebaki ngai. Nzamba ponaki ngai. À chaque fois na bomona na ngai na biki na ba makambo ebele ba makama ebele nzamba zaki kobikisa ngai. Na yebaki te pe na ozala muto na kotema liboso na bino pona solola na bino ka nzambe nde muta yebaki. Ozomona. Na biki na mai, na biki na ba zamba, nzamba zuki bimisa besprit na nga na cimetière, azuki kangola nga na zo ebeloko te. Mais nzamba ekosala nga grâce na kolipe na komi na mutu nazalaka na ye papa bana nanga nazalaka na zemi nanga ya mwana nga mibale nde nakei kolala poko ekoki na ke kolala epe ailandi toke kolala na kolala wana nde tolalaki kolala kolamuka eza bitili te. Mwana nzambe kolala kolamuka eza bitili te. Liwa ya bana na nzambe mokoba okufa ezaka ange mutaye. Ezaka nango te o na kufi na bungi na okende nzela moko nga moko. Liboso nango nzambe deja zaka ko préparer nga deja. Ke o lukaka nga mo lukaka nga bien te. O sambelaka nga otambola na kobanga nga te. Oyebi ata ni na ngai na mobeko na nga makomi na ngai omipesaka te. Me yo tiake likia mokolo suka yo kobika. Nzamba bandi kolobela nga de na ndoto. Na betela bino ke molimo na nga na butu na lelaka. Bandeko na ofanda ka na kwe moko bo nazo lela. Na mimona ka nazo lela. Nazo lela. Na lala mokomusubu na lali na lota enfer. Moto teke nga na kata moto na ozika. Mais moni molimo na nzambe soki aola kso likam. Oyebaki moto wana eza moto enfer. Bandeko na nga mokomususu na lala. Kande na kenda ka kolale na kilala. Yaya nazoke tambola na ngai ye molimo na nga zo kende nzela tala munene nzela ezanga suka mutu na nzela azate. Wana sko liwa ya bato bayebi nzambe te ezalaka. Ozolela ou bien ozana kati enfer ou bien okoma kotambola lokola mupepa kaina bandeko nango oza na place te. Siko mutu oyo aza na spiritualité bondoki na mokili oyo soka kuta na yo ndongo yengaka bongo aza na esprit na ye makasi koleka yo akangi yo akomi ko utiliser yo to akangi yo akomi osalisa misalo komo wumbu na ye ya yo komona nzambe te omona nzambe te na zemi wana ya na ke kolala na mona ba ange sko baye toye kozwa yo telema toye kozwa yo yaya to balobi toye kozwa yo kokanisa te ke oyebi makambo susu to oyala makambo susu ya mokili oyo na mutu na yo to mukola liwa na yo poka omibongisa makate yaya to balobi ba ezwanga yaya na telemi na kiti nane eloko aloba te ba ezwanga obozonga pona nini makambo wana eza makambo wana te oyo ozokanisa na matata mukoba ange ba ozongo tia matata yaya esili wana nguya moko to na pouvoir moko te yaya na bimi na nzoto na kiti na tiki pe na nzoto na mitali me kutala onga na banda ko mitala wana bandeko na nga zeme za te
o na mimona libumu na nga na munene azemi nga namona ngo te nga namoni ka nga nalali me nazomona mpe na mutu alalaki pembeni na ngai namoni mpe ndenge alali yaya nazomona bango mibale Rebeka oyo alali wana na mutu alalaki na ye na mbeto yaya nga mpe na kiti nabimi na nga soki ye alamukaki alinga omona nga Rebeka azali soki akufi mpo molimo na ye ekei me nzambe apermetaki ke soki mpe alalisaki epongi ya nde nini wana ka nzambe ye moko bandeko na ngai nzambe azwi ngai baange bazwi ngai nde tobandi kokende nabetela bino bao balanda témoignage na nga bocomprendre pourquoi na rappele bino tant tokei na monde spirituel ya nini na sincère aussi bokoki mpe komonte tout comme bokoki komonte dans l'occasion kaka boye bomati parce que ya sincère oyo bomonako bato ya mokili basala ezali na monde spirituel bokoti mpenda bofini buto obie bomati ubie bokoti ka mamo bomati ubie bokoti bofini buto mpenda omati ubie okiti oui ya sincère donc ndenge mpenda nani oyo Jacob amonaka mpenda escalier baange bazomata bazokita oui existe les choses là bandeko tomati tobandi kokende yaya tokoma kuna tokomi mbala mo donc ka nzambe moto ayebi ka makambo ndenge esama pu yaya mabele to mokili. Est-ce que mokili ana yango ezaki le paradis? Non. Mokili onga na telemaki wana est-ce que yango ezaki lufelo? Yaya kaka nzambe moto ayebi me mokili direction nde obiso tozwaki yaya tookende mama e molimo na ngai abandi matata molimo na ngai aseka ayebaki place oyo ye azokende eza enfer place ya malamu te abandi kolela komibwaka na mabele alingi lisu kobendana te na baange kokende esu te matata ebandi wana azolela nayebi nabimisa mo te ke naokende enfer te te naloba bongo te naloba te bomema nga wapi bandeko nalingi kokende ka nzela wana te matata baange mama ange koto na ange koto yaya basiminga na loboko oyo basiminga na loboko oyo kuna na droite yaya baomemo na makasi na nguya te yaya bazobenda bakomisi ko kobenda nga boyebi mwana soki ali kosokola te bolimbisi nde tobanda obenda bao yaka doko obenda mwana makasi mwana linta mibwaki yo soki obe yaya baange baobenda nga bongo alors liboso na nga molimo na nga amonaki nini bolimbisi mpe plesi yoko mwana na bino aza awa alamuki yango moni alinga kota na welisi ya longwana mama bana bandeko na ngai tozonga na kati émission babandi kobendanga bandi kobendanga bandi kobendanga bandi kobendanga yaya na kolela wana namonaka mutu moko aza koya elombe aza koya yaya natala boye nga kutu nayebaki te wana Jésus namonika moto abillé ya robe ya blanc abillé ya robe ya blanc pe en plus elongi na ye nazomona te yaka kongenga peuple de Sion elongi na eza kongenga olimbisi na oyebisa bino mama Rebeka aza bakabula ye o nzambe elanga sunga mosala esa mabalamu peuple de Sion elongi eza kongenga nga mpenda nde natunaka baange wana nani bango nde bayebisi nga c'est Jésus mama nga na bino akende kapa na ye deja nabetela bino na témoignage na bandi kolela nakende kapa ne bango balingi kotikanga te nakepa Jésus mpo na nini façon nazalaki nakufi comme moto ya masumu nakufi te mokristo mpo nakende komona Yesu nakufi comme païen moto ayebi nzambe te donc naokende nzela mpona baketikanga soki na enfer soki na lien de tourment wana nga nde nayebi te bana nzambe peuple de Dieu nde namoni Jésus baange balobi na nga c'est Jésus nde omoni ke nasalaki na matata nde sikoyo mpo te batikanga nakende pa Yesu me baange batosaka ordre nzambe baboyaki ntongo Jésus nde afongoli monoko na ye nzambe alobi botika ye aya pa na nga nde bazwi ordre batiki nga nakepa Jésus ntango nakomi mpaka apa na ye boye makolo na nga efukami nafukami ndenge Bible ezoloba tout jeune fraîchira
toute langue confessera Jésus est Dieu. Mais ngai na fukamaki. Na bandi koloba yokelanga mawa. Limbisa ngai. Na betela bino basala kinga reproche. Pour eza longue histoire na lela ki tellement mingi na makolo na ye. Mais nde nzamba bisingai ozozonga. Mais tika muyibi. Yaya na banda obondela nzambe ko. Po nini kasi osalela hanga pete. Nzamba ndo yebisa ni tika muyibi. Ozomone muyibi nde. Ndo memela ba problème pa nzambe muyibi. Moi c'est bien to koza maboko milai. Ata na mobali nga kutu na balaki te me na famille na nga eza peka mabe. Na sali libota na nga na nyokola ki bango na kuyiba. Eza malamu te. Surtout mbongo ya bacha mbongo te. So pe mbongo eza te ya na rambolika ata bakecha bana na ya bwaka njutu. Koet ndeza ki via Rebeka. Oza mwana muke ba 15 wana 16 wana yaya molimo penda na we biso ba 15 wana 16 soif ya moyibi, tu peux pas imaginer. Donc mauvais sort ba bwakeli yo moyibi. Nzamba lobitika moyibi tika kindumba parce que na bande kolinga bana mibali mwana muke. Ozomona na bande kolinga mibali mwana muke. Tant de choses osali kobo mwana muke. Yokaniso okota lola. Kota lola te po vi na zai ko vivre zaka via masomo na mibongisa kate mais Dieu abande ko mona nga place mosusu o nga na tikala ko mona te na 14 wana 15 wana 16 wana tono zoyiba na tikala ka jamais ko rendre compte un jour na cause appelé servant de Dieu mais Dieu me voyait sikoyo azo luka kabulanga na biloko wana nyonso wana mais nzambe ayebi ndenga te ya kabana na ye. Eza grâce. Mais est-ce que grâce c'est Rebeka zoa? Tongolu c'est Rebeka kute nango. So o mususu akute nango. Yo po kuta nango. Non, milengela. Nga mama nanga kufaka mbala moko. Bandeko ka mbala moko. Mais nga na rata baliwa kokende kozonga combien de fois? Combien de fois nzamba bikisinga même na mai? Combien de fois? Nzamba pesinga bo moi na l'âge à 4 lisusu a sauver ngai. Combien de fois? Mais est-ce que ngolu wana yo vanda na famille na yo oyoka bate ndeko na akufia la muki kina kendaki na kutana na Yesu na ba ange baki ozwanga na bimaki na nzoto botala nde batwa bima na nzoto botala nde tokambwana na nzoto yo zo makambo wana na libota na to musuba ndeko no bakenda mbala moko. Mais onzamba permettre oyoka makambo opona ni omibongisa bozwa kango ka ateka ka masolo te komela kiye bandeko nanga c'est réel. C'est vrai, vraiment. Ne Jésus salinga ngulu ayebisi skoba ange wana le bolanda na témoignage ayebisi mwana continuer zate ayebisi ba ange wana bozwa ibozongisa ye lelo bazongisinga tamba zongisinga na mokili bandeko nga na ndolo bakanga na témoigner yo ngano na o salelinga vraiment na kotatola ka monene na yo wana kutu ya ayebisanga te ke yo za servante na ngai te bonte. Batunde na mokili awa nde ba prophète ba pasteur nde banda oloba nzamba kosalela yo akotilize yo mais ngai moko na tikala nanga koyeba ngo te pe ye moko abisinga te kutu na munoko ne abitika mu o ya kebisaki ngai zaki masumu nzamba za posa obika kokoma mosala na nzambe pa nzambe zelo te po nzamba komiso mosala nzambe mais o nzamba koko luka eza mutu ya kati na yo otika via masumu okota na vi mususu ya bana na nzambe pote ozala malamu okoko ozala osalela ano nzambe te me okoti lola mais mutu musu asaleli nzambe pasteur mama mosamo mama pasteur mais azangi lola alors à quoi bon ote ya nzambe yango okoti lola te osalela nzambe okoti lola te osambela nzambe okoti lola te oloba na munoko no mwana nzambe mais okufi omoni pe yete bokutani kutata te po ba ange wana ti bando ke bakotanga kuna est-ce que nga na mona nzambe boye bisanga nga kutu jugement dernier est-ce que so koto bando ke na est-ce que batu mususu pe ba hôtel makana jugement dernier eza kutu batu mususu ba opusa na ko liboso nzambe pete ba hôtel ma liboso na parce que masumu na ba hôtel ma ba olumba na solo donc nzambe boya penda ko pusa na pembe na bango ba ipusa na ta kutu te parce que ata oye oloba nini ba okati okai tumbo kende kwa donc kende kuna osomona mais lokola biso nyo to koleka na jugement na ye eza liloba na ye. Alors c'est le moment to milengela. Naza na posa te po bo comprendre makambo o kokufa kolamuka
po fu batielaka bino babiloko mabe mabe na baémission po bocomprendre ke moto mpe akufa alamuka ozomona mais ezali ngolu ezali grâce mais c'est naloba nini français elingi ebima c'est nini c'est nde nazalaki nango awa te ekei bandeko na ngai oya c'est une enseignement nyokolinga eloko pamba yaya yango wana yo moto oyebi français kebe oya ozala kondane mpo tala mama Rebeka yo oza na eloko te yo wana talent te yo wana oyo yolaka nzambe te mais c'est une enseignement eloko nini sikoyo oyo ekomela nga lokola kita nga namoni makambo ebele nzambe alakanga makambo ebele mpe nga nalaki nzambe makambo ebele na ndako oyo nga nakenda kokota libala bandeko mobali alobi yo ndenge oza wana okosalela nzambe te oyo bien okesalela nzambe na oteya bato ekosimba te ou bien libala ou bien bosana ngai okeba nzela na yo mpo nga na kolinga jamais na vi na nga nayoka soni oyoki siko nzambe alobi nini soki owangani nga na miso ya bato ngai mpe na owanga na yo mais sikoyo ntongo otala mama Rebeka boseka estce choix mama Rebeka ekozala bitoyo choix na nga mpenza ekozala bitoyo non mais nalobi nini oyo nga namona oyo nzambe asali nga grâce yo pekisa nga nasalela nzambe to na témoigner elaka napesi ye nakokisa te mpo na libala betikala na libala nga nakisala mosala okola bengela nga wana ezalaki nalobaki me makoki bandeko na ngai ya kobima libanda kosala plan ya nzambe oyo nazalaki nde nango te mpo na ndo otala na kobanda wapi nga sere na bino na bana na ndo otala bana ebele boye mama Rebeka azalaki kobota kaka loko abotama atikala ye moko lukuniko ya mama na ye atiki ye moko finiki donc ye pa bota aprofite bazala mibale misato ebele bato ozomona nzambe asali nga grâce nazobima mpo nakende kokokisa plan na ye ye moko nde moto aye kobimisa nga bandeko na nga bato mosusu bakobima na mabala mpo bakekokisa volonté ya nzambe volonté parfaite de Dieu eza te mpo baswanaki eza te mpo babundaki ndeke lokolo oza na yo kaka oyo tolobaka makanisi no eza mokuse okovanda olobi eske nzambe akokabola libala oke kotanga bapassage mosusu nzambe aloba na libala ya libala yo ozokanisa mabala nyonso existaka na mokili oyo eza mabala ya nzambe ndenge yo okanisaka njoka prison na yo mpe na vie koza libala na yo omona bana nzambe ebele nzambe azoloba bolongola biloko oyo eza mpo na yo nzambe alobi ye mosusu na niveau spirituel na yo na niveau façon oyo ozalelaka nzambe alobi faut dépouiller mpo oyo bika ozwa ngolo me motu mosusu kana na batentire ne wana bandeko na nga to mosusu aza mosala nzambe ya solo me oyebi te combien de fois telema liboso ya nzambe abondelaka changeaka makambo mais yo comme connaissance no eza moins Dieu alinga asala oyo sikoyo bafaveur mosusu biso nyonso tokobika me tokobika ndenge moko te biso nyonso tokotrouve ngolu me ngolu wana ndenge moko te bandeko na ngai je fais grâce à qui il veut mais eza ndenge moko te kokani te mais moto azolobake mama Rebeka nalobi so na bina dépouiller papa kolinga te omoni et surtout so liloba nzambe deja beti yo ekoti kati na yo kotiaka batata te na bamama te pour Bible ezoloba na Matthieu 10 si je me trompe pas nalobi bien français bimi soki na bosani te Matthieu 10 34 nzambe alobi na ye kokabola tangaka ngo bien yo zuka passage moko nzambe alingaka bato bakabola te na libala yaya mabala mosusu eza ya nzambe te mabala mosusu eza ya banzambe ya mokili oyo ya banzambe ya famille bato badesider ya libota babendeli mwana bango mobali oyo mpo bayebi misala eza na mwana bango esalama te alors bakange kuna prison donc yo kota kutu libala kutu bomwana kota kaka kuna to yoko te bape mobali ya makambo makasi mobali alinga baso balobaka te na miso ya bato baso babimaka te na miso ya bato baso bamona mibali donc mwasi namona libanda te njoka c'est une prison ngai le Seigneur Dieu des armées mokonzi ya mapinga na lola ye nde moto abimisa ngai
Pona nini mutu oyo ayebi nzambe jamais okoloba ke ngai okokosalela te nzambe tube okoko te ya nzambe toko mpe kotémoigner te na koyoka soni te. Mais pendant que yo yebi parole de Dieu non ndeti nga bosoni na nga lokumu ya nzambe mpo ani nga kuta esengo nakokisa volonté ya nzambe na oyo na lakai nasilana na makambo wana apres nabanda na otambola malamu mpo tona oyo okufa lisusu cette fois ezala te bakwakula nga babendaka nga lona baange mais cette fois nabika grâce ngolu na ye. Alors c'est un enseignement na bato bazokufa bazozonga eza yo mokolo kokufa mokolo yo kokufa yo kekuta na bakoko wana te bakufa kala wana ya mabe. Parce que bato bakufa musu bakenda kolanda bakoko na maloko ya ba Jacob bakoko kota malamu bino tombo kokufa bokesa likopate kuna. Est-ce que tongo yo kokufa komona nzambe bandeko na nga mitala conduite na yo bongisa motema bongisa etamboli. Ce n'est pas que eze sengo mutu alali alamuki te après aka moni makamba ekozonga po asolola na bino ba immeuble ezali enseignement. Nyonso esalama na Bible c'est un enseignement. Oyo nzambe palinga te ya bino na makambo susu na jeunesse na bino na tango na bino c'est un enseignement. Alors c'est le moment to bongisa na nzambe bandeko nanga. La repentance sincère c'est une décision na bisaki bino. La repentance sincère eza décision o mutu azwi ezala o mobali nanga lingi to koya ne kobolobi non nazwaki déjà mokano. Nazwaki déjà mokano. Na okoya lisusu te oyebisi ke nazwaki mokano na otambo su cette fois-ci ne kobo te avant soko yaka nazaki moto ekobo mais lelo yo na su moto ekobo te lelo naza su moto bitumba te moyibi te osomona lelo naza su moto ekobo te naza susu moyibi te nde bongo bayebaka kaka te ochangeaki oyo susu okwei susu oyo okwei su yo kwea kaka ozwa décision moko nini bolongwa na belizio wana ke abomi libala mais aza servant de Dieu abomi libala to aza serviteur de Dieu boyebi eloko te na makambo mosusu mpe boyebi plan nzambe te boyebi décision nzambe te botanga Job bien Job alobi na kokoyeba mayele na nzambe mozindo ya makanisi na ye mpe nana kotune motuna soki nzambe oloba kuto memo frande na ndako ne pe biloko ezanga te nzambe otuna biso na makomi na yo na passage mosusu nani deja kabelanga eloko nani deja kabelanga eloko mpo biloko nyonso eza mokili na bato ezali ya ye donc tozwaka na ye moko topesi ye donc nzambe apamboli yo lipamboli ane euti mpa na ye moko me yo mpo pamboli ye donc opesi okabeli ye te azotuna na kabelanga eloko. Alors na bomo yo biso tozwi bandeko na ngai c'est une grâce ukolo liwa na yo tu vas découvrir beaucoup de choses tu vas dire que nakosa ndeni po na bongisa mais c'est trop tard ozungolu te nde sere beka azwa ya kobongisa yo somona muto mama mubimba boloko la nga penza na vani na TV mokimo betala ngai nga na kokotanga te osomo yo ko sosola ndeni oko sosola ndeni ofandi obi c'est quoi na courage yena âge no ata lingala pasi bon sur français kuta akoka kututa mekaka wapenda bunda na français et bon sur anglais de to kabaninga mususu my sister kami hier yaka no hello siko français na obunda lingala na obunda na lingala et bon mukolo okoma na français c'est que zandeli lozomona mwasi wana azoteya liloba na nzambe azotanga kaka na miso ya bato c'est que yeba ke moto oyo aobongisa nzela na ye aza mposa tour oyo akota na esika malamu eza su bakozobenda ye na mabele te. Alors c'est le moment c'est un enseignement les choses spirituelles et réelles makambo molimo mpo sosola ngofozaka molimo nana yebi mozindo ya nzambe makanisi ya nzambe nana yebi nana koko jije nzambe na koloba na yo sali mabe ifali pa osala boy nga kutu makambo susu ekomelanga ebele na vie mpoka na longwa na lamuka to balalisanga pe pongi bandeko na ngai mais nzambe a permettre makambo susu ekomelanga mpo na lamuka. Alors c'est le moment bandeko na ngai nazwi grâce kozonga na bomoi bandeko musu bazwi ngolo kozonga na bomoi c'est un enseignement
mitala conduite na yo, mitala etambo na yo, mitala lolenge baliwe kota na bafamille na biso. Siko ntango yo kokende, est-ce que yo mpe kozonga po yo komba siko mote yo po témoigner oyo nyonso oyo ozoyoka ezopesa o leso te mpe mayele te. Tika nzamba bosantu, nzamba Israël, mpo na nga c'est un enseignement, mpo na nga c'est un enseignement. Trouver grâce ngolu ya kokende kozonga, mais c'est un enseignement po tobongisa marche na biso na nzambe. Et surtout so nzambe alingi nde yo akosala ngolu wana po akana te obunga. Mais bandeko na ngai toza na temps isusu mingi ya koperdre te, toperdre temps mingi déjà na makambo ya mokili oyo ememeli biso eloko moko te. Alors c'est le moment tokota na makambo ya tata na biso, tobanga ye, toluka mpe koyeba Bible, kotanga Bible, koyeba makambo ne aloba, bapassage na ye, baprofondeur ya makambo na ye eza ndenge nini, toluka mpe banzela ya nzambe, tolukaki banzela mokili yaya bafikini, baambiance, baconcert yaya, bana mikie, tozokenda baconcert wana bakangaka milimo beso eyaka, me yo mwana moke vie de prière eza te. Bandeko na ngai tomilukelaki makambo lokwa totrouve ngolu liboso ya nzambe aza capable ya koréparer les réparateurs des brèches, tokutani na ye. Bandeko na ngai tozwa opportunité tochange makambo na biso, tochange vie na biso siko na nzambe. C'est un enseignement. Au trouver grâce, c'est un enseignement, c'est une leçon. Pokutana na mapete. Banga nzambe. Liwo eza moninga na yote. Aete ya batu lycée kwa toko sekwa. Omona place yana batu bandimai facilement. Tonga te batu ba osekwa na bomo. Omona place yana batu bandimai facilement. Martina Marie bavanda na ibalia na ye. Tonga zo loba kibuti wapi. Yo mona Martina Marina malgré foi na bango bandimai makambo osekwa na ye wana na tango wana. Bazolo ba osekwa na dernier jour. Parce que ya kozonga na bomo muta kufi. 4 jours azo pola déjà. Azonga na bomo. Yaya, ezaki loko ndoto mais c'est une réalité. Les choses spirituelles. Quoi telemi liboso benga na mungongo Lazare sort. C'est des choses spirituelles. Atei bato asaleli bato miracle mais na domaine ya kosekwa bandeko na ngai ezalaki bato bandima ngo facilement te. Po eze eloko apetete kokende koya kozonga na bomoi mokufi kati na bomoi yango bakende kotia basinzili bato bayoki kosekwa Lazare bake bamoni bato bayoka veva neni mwana na ye asekwi batu bamoni batu kotambola bandeko nanga me baondima ka teke après la mort ya ko la vie batu bazondima ka te ka Jésus na sala biso to ndima yango monaki ando ko sala ngo pour te croire apesa biso penda foi mais yo suko kutani na makambo atango akala kokufa pe kosekwa ta Yesu azaki ye moko so asali biso ngolo bandeko na c'est un enseignement. Makambo nzambe na moni pela bato bakomo mona okaka makambo kopamba yango moni ba mobule koti na makambo nzambe pe bobondela nzamba sunga ba journaliste ya boka Congo nzamba sungela biso ba journaliste ya boka Congo bazala ba homme de prière na ba femme de prière parce que batu nyonso ba oyela biso wana misu na TV poto landa bango ba passer musu bazana ba oya nzambe te. Mais ba basali mission banki mais yo mwana nzambe tonge oza enseigner te o comprendre na onte o leka pe na banzelo biso to leka te balie biso na bambongo miso fungwa mikola sungi pe biso mais oyo kokoya na poli ya bato wana to bondela pona ba journaliste parce que o mona ka bu prophète o mona ka bu pasteur o mona ka mto lo bienvenue makambo spirituel yo lokolo yo kate o mona pété ou en expérience rien donc a capté esprit na yo ozomona makambo molimo so yebi yango to moto azoloba oya oloba ngo nyonso me na voix ya nzambe te nzambe aloba na ngana ndola na pasteur moko bana nzambe ya solo atera bien ngana biaza ya solo atera bien vérité azotanga bekritire yeka bekritire nzambe azoyebisanga nini kolandaka bongo te. Est-ce que source ya inspiration na ye source inspiration nzamba alobilanga source ya inspiration
na ye ezowuta pa na ye nzambe to inspiration ya becriture wana azopesa bino eza nzambe te. Me ndeni tokocroire moto azotanga bible bien, moto azopesa biso verset par verset, azolakisa biso nzambe na makomi, me eza molimo na nzambe te bandeko. Nyonso wana to bolanda ye bobongi nzela. Alors ce qu'il faut comprendre makambo wana vous en vie de prière. Botelema na losambo bato bakoya mingi basala nzambe pe bele awa nzambe azobimisa nouvelle génération. Yo kanisi mungu na obimisa nouvelle génération na ye pete. Donc esika vrai ezali pirate pe ezalaka. Kaka na momo ba obimisa lipapa oyo ya vana toto ndolata na Angola. Ya vana ya original babimisa biso pe ya pirate ya wonje ba papa ba mama na ba kosalela biso kama papa normal mais ba décorango bien lokola vana meza vayana te. Alors na makambo nzambe pe natire enseigne kabino te makambo nzambe pe to nzambe zo sélectionner basali na ye mungu na pa alandaka omona ye pa sélectionner ba oya ye tomba oba obima ye pa kotisika donc ba bima nzela moko bino bokansaka nzamba la ka biso nouvelle génération na nouvelle génération ya nzambe na ya mungu na ebimba bimi bo pouf sko bino nde boza na vie de prière pour ceux qui boza connecté na esprit de Dieu ya solo. Bomona ke nzambe akoguide bino na bato malamu ou bien nzambe osala ke o comprendre ke oya ote ya yete pe bo solola kana molimo na bino aboya ka bato mususu boyebisi pe na molimo na yo boya ka ba oya nzambe te kondima bato nyonso te yo boya ka ba oya nzambe te molimo na oyoka yo bana boya bato mususu baza nzambe te. Ezaka nzambe te nouvelle génération ya nzambe mutu yobima na basala lokuta bandeko na ngai doctrine na ba démon déjà komi bino na média et surtout biso batoto na poto tozomona nde makambo otala YouTube boyo koto yindi pasteur kuna zo pupola zo yisa ba vérité mais ba vérité wana eza pe nango basé na kati ya nzambe ya solo te mais yo po mona mpeza pe clair mutu aza na spiritualité likolo akoki ko dénoncer o aza assez pona nini ya osali lote mais na mati likolo mutu na ona jo succès osomona toba okoma kuna ya bayokani ba onyeso basaleka maître moko bolingo ezala kati na biso bandeko na nga ba sœur na ngai bolingo ezala kati na biso bana nzambe ya solo tolinga na bolingo so pe biso to sala musala tata na biso pona ko aider peuple oyo nana comprendre makambo ebele te peuple oyo aza na posa yeba alors biso batoto biki ngolu wana ya kokufa pe kolamuka ya ko comprendre makambo spirituel mwa mukie alors to solola na peuple o malamu to fungula bango misu tango ekoki tango esi ekoki ozomona ka bato bazoloba ke basi bakoloba te basi bakoteya te mais bible elobi na ntango asuka bango ntango yango asuka ya bango bayebi te na ezoyeba te so bayebi oexplike makomi to baexplike makomi te na génération nyonso eza na ntan asuka na bango na tous les générations eza na ntan na bango ya suka génération ezokende nzambe osalela bible mobimba na génération oyo ya aza éternel seko na seko donc ito génération mosusu pe ekende génération mosusu ebimi nzambe abandi penda bible pe bato wana yo botami seko bandi otanga penda Genèse 1 tu akosisa na apocalypse mais za mutu déjà tanga apocalypse wana na Genèse wana ti apocalypse ya asisango déjà kala yo bandi lelo opo obotami sika tozoyeba te po koexplike ntango yango asuka to explike ndenge nini na génération nyonso bato baza na ta asuka nango enlèvement esalamaka chaque jour na kokufa ya bato eza enlèvement mpona bato wana batongo oza deya na mokili oyo te kufa ye ezwi yo ke yaya enlèvement nini yo kozela lisusu ntongo olali olamuki te enlèvement nini yo kozela alors c'est le moment est arrivé biso toluka nzambe na kati ya profondeur tobongola mitema penda ya solo po mokolo okufa nayebi ke yo obongisi mambo ebele yo oza prêtre na niveau spiritualité wana po sa makambo mosusu boyebi me boyeba pe na niveau spiritualité oyo wana eza pe na suka na yango ndenge osuki na mokili oyo oza esusu connecté na biso te okei kuna pe ozalaka na suka oyo okopere lisusu te alors oyo ezali sikoyo suka makambo nyonso eza oyo nzambe nde akotia bato baokende na pole baovanda na ye na mokili ya sika na bato baokende na moto yaya mpasi ya mokili oyo nazoyebi biso so ebandi obalolanga motema na motu
nalobaka nzambe napema. Mais bongo siko pasi ya lufelo nde esika nga nabangaka mpo nde motu eswanga na makambo ya awa siko ya enfer ya éternité bandeko na ngai mpo otaka pamba so nazoki nde motema epelaka na nde nalelelaka nzambe nazolela ya nzambe kaka pota mokio nazoka na lokolo wana ya fo mwa nde nanda olela nga nalelaka mpe na nivo mokolo na nzambe mopa baye kolela ngo mosiko ya enfer balobi kuna moto wana moto okoki komesana na yango te okoki mpe kosupporte yango te. Alors tika nzamba bosanto apambola bino bolandaka batémoignage na bozala enseigné bolandaka batémoignage ya baninga mpo bozala mpe enseigné. Eske nga soki lelo mpe nga nakufi nga na kozonga eske nga mpe so lelo nakufi papa nga mpe na oyo ozonga na nzoto oyo na nga osu nabanda esu kovivre lisusu bato bakufa bakenda libela. C'est un enseignement comme alobi tu fais grâce à qui il fait donc mosu kozela ngolu wana mpa na yo te. Asali ngai motu pamba mpo ngai mosu nayaki na soni te na apres tukutuko nalingaka nzambe koleka bana koleka libala pravane totikela ye libala yango abande komenasele ngai osomona nakenda na ngai kosalela mosala okolo abengela nga bongo siko boni ya basi oyo mabali ekangi bango boni ya basi nzambe alingaka séparation te. Oui vrai et amen. Nzambe alingaka te libala na ekabwana libala ya nzambe so moto abali libela so bokabwani ezala koza ya ekobo na ngai naloba na français nde na ngai nakoka te ekobo. Alors na kati ekobo wana so bolimbisani te moko fozela moko akufa ya liwa moningo komo ozela ngo boye sikoyo mabala mosusu bozomona ezokufa basango bapambolaki église epambolaki ezalaki ya nzambe te mabala mosusu mpe towuta nango na kati ya relation na biso na ekobo tomesani toya mikolo deja tose maîtriser oyebi ke oyo nakopardonne na boye nayebi comportement nene etambo ne olobi ke esimbaka biso mbale bosengage yaya bobalani bokie mpa mosala nzambe bobota mpe deja bana papa na osani apamboli bino. Mais c'est la volonté de Dieu. Point d'interrogation. Lobi komi ke yo zala motei mwasa bi esimba te lobi mwasa komo mona makambo spirituel nzababi osalelanga mobala lobi ekosimba te et surtout nga de mbala yeba nga na ibotanga penza te oya sape mayele mingi te atanga te ok ça nini yo anga pe no yebise nzambe omoni yo remo nzamba ke lobi ya mutu lokola yo omoni ozo mona nzambe na yo incapable kaka kota salela muta liboma akangoli ya bikisi ate loba na ye ozo loba nzamba ko sa mutu kwa yo ngasko na ndeni pio boye bisanga na randeni mais lelo nzamba saleli mama Rebeka tika nzamba Israël apambola bino bozala malam. C'est un enseignement. C'est un enseignement. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob apambola bino to salela na biso nzambe ponga na lingi na ngati turo so na kufi na koma mutu bosu ina persi na lobi bien en français wana pe ko tubolo bate bobongisa pete bozo mona nzamba Israël apambola bino bandeko nanga na yebiki bozolanda ba témoignage mais bolanda témoignage na litoi moko bozo enseignement parce que même témoignage na via mutu kolo ya kapona ko enseigner yo. Alors ceux qui olanda TVK bitalela ozwaka no eloko te ozwa mpe makasi te molende te oluka mpe nzambe oyeba nini etinda na ona akosala na mokili oyo volonté no mpe parfaite ezalaka nini eske otindanga kaka nazala boye tika nzambe apambola bino deja nyonso tozoyebisa bino biso tokokokisa mission na biso tozosala mosala na biso nzambe alola azala na bino apambola bino. Je vous aime beaucoup ezalaki yanga bino c'est Rebeka napusanaki liboso na bino mpona koyebisa bino ke bavideo tozotala kokufa kolamuka eza grâce eza ngolo mais c'est un enseignement bozwa enseignement ya malamu oyo kopuse bino bobondela botambola na kobanga nzambe mpo moko bino bokende soki mpona mbala moko obongamaki deja mais soki okei kola azongisi yo azongisa mpo kokisa oyo osalaki te mpe afongola misu mpe atia na kati ya nzela oyo eselaki nzela na yo parce que bible ezoloba na biso na psaume 103 Moïse David azoloba olakisaki banzela na yo na Moïse ça veut dire nzambe alakisaki mpe nani David banzela na ye nzambe mpe akolakisa banzela na ye mais ça dépend de Dieu mais oyo ozozwa raisonnaka bien
parce que mpe nzambe atalaka na bapense na biso mpe na mitema na biso. Combien tu es capable, tu ozo se donner na makambo na ye, ozo luka ye, ya ko se révéler na yo. To luka ka nzambe atantona, mais oyebi te place ni oko simbela nzambe. Tika nzambe bo santo apambola bino. Je vous aime beaucoup, je vous dis bye.